Zikri et Noir. Botamaki na nord ya Angola. Position ezalaki okolo yetu aza mundele. Okolo aza mundele mais sima yekomona keno sur la kimbangiste pour salir recherche na biso. Alors tu vas fêter dans le 25 décembre. Ndenge moko par fromage ko yebiso biso te botama le 25 mai dans ndenge salir recherche yekomona na ke abotama ka le 25 mai. Tozana isengo makasi tozala makasi na mabondeli biso pour la kimbangiste toya ebele pour to sepelisa colonie sur la biso papa Fouambanda. Fête la biso ebelemi d'ici là petit samedi le 25 les autres c'est mon casse la biso ba kimbangiste que les autres fait ça ngombo qui mobile kolo yesu abotami omukili to sepelisa mobikisi abotami libiso ose yende tata jalunga na kolo bakolo to komisa ye mokonzi wa bakonzi abotami Noël, Messia, abotami. Noël, Messia, abotami. Noël. Avant la esengo makasi po na koyanola mbotama ya tata na biso papa ya lingana kiangani Salomon kolo Yesu. Papa mfumwa longo na époque abana ko yebisa biso boye. Papa Diangenda alobaka boye. Kozo fêter le 25 décembre lokola Noël. Kasi ekozala na mikolo ko ya liboso. Tokoyeba vraie date ya Noël. To banaka ko fêter le 25 décembre. Yango un certain le 25 mai ning to célébrer ba fête ya papa la biso. Nela mukolo mususu boye papa mfumwa mbanza na munoko na yemoko adelelaka Noël. Les alaka esengo makasi to comprenaki ke vraie date yangoyo ya mbotama ya nkolo Yesu. Monde entier likambango premier comme il répondit batunyo bazo baké le 25 mai ndezali vraie date ya mbotama ya nkolo na biso Yesu Christ. Pamba te batu mususu na période que tozali lelo boye bazo benga kutu asa donc mbangise bazo souhaiter déjà que toyebi ke Noël ezokokisa bazo souhaiter déjà ba bonne fête nanu kutu tokokisi tokomi na mokolo yango te ya le 25 mai. Donc cela veut dire monde entier bato ebele basi bayebi ke vraie date ezali le 25 mai o bango ba célébrer eza nango date moko bachaka ngo kaka aza Dako ya bango ya bopitwa ebotami mwanelaka Mama Maria tika okumisama Dako ya bango ya bopitwa ebotami mwanelaka Mama Maria tika okumisama Onowele 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 Dako ya bango ya bopitwa ebotami mwanelaka Mama Maria tika okumisama Dako ya bango ya bopitwa ebotami mwanelaka Mama Maria tika okumisama Kolo Yesu abotami omukili Ba dialungana pour nous c'est le Christ au niveau des écoles, au niveau des chrétiens kimbanguistes. Nous nous préparons tous pour cette fête-là du 25 mai, qui est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Papa Dialungana. Et cette fête est du moins dédiée aux ECK, aux écoles conventionnées kimbanguistes. Les 25, les 24, nous trouverons déjà presque toutes les maisons d'Nkamba seront remplies des gens pour venir commémorer.
heri